Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout ba ebolinga mameli ya nitu na pesi bino mbote mingi. Merci beaucoup na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka ngai. Pona onde kokuta na ngamba la liboso sokoza posa kota ba émission na ngai. Kende okende ko s'abonner na Eliane Nitu TV. Na Eliane Nitu TV kokuta masola kitoko za kuna ba conseil kitoko ezala kana kati ya Eliane Nitu TV. Soko fini mbala liboso s'abonner, il faut que na deuxième fois na cloche pour ozoka notification pour que ceux qui maman Eliane a kotisi vidéo osali nini okoka kokomona ngo mbala moko kosala te lokola Carmel Lukisu oyo asali abenga mama mikolo otie video te parce que atali te yango azobenga po atuna parce que aza na notification te yango abengaka po atuna soki mama apublie video te. Merci mingi na bino surtout bandeko na ngai oyo bolingaka mama Eliane Nitu to mpo oyo bosepela mama Eliane Nitu ngai mpe nalingaka bino mingi bokoma famille na ngai oyo balingaka ngai mpe nalingaka bango oyo mpe balingaka ngai te nalingaka bango parce que Christ api na biso aimez-vous les uns et les autres donc okoki koyina ndeko na yo te moninga oyo nzambe asali na mokili okoki koyina ye te eza lisumu eza malamu te o. Lelo toza lisolo kosolola na bino naza mposa kobeta bino lisolo moko euti mosika euti na mboka ya Congo ndenge na bakestion bomoi ngai na vandi boye ya mosu nayaka na baconseil ya nga moko mpona bake émission popani pour le mariage eza kote ya bana na biso baza kokende mpe kote ya bandeko baza deja na kati kote ya mpe koreveille mémoire ya baoyo basi babima ekoki koede bango mpe mpona basala nini bazonga na kati ya mabala na bango yango boyoka to bake préparons nous pour le mariage. Maman Eliane Nitu toujours un service traiteur de correction de la Providence qui date de 12 ans. So on a pour ça kosala libala na yongi libala na ezala kitoko bato baye balie kitoko basepeli obengi na numéro na nga téléphone eza 06 15 31 69 90 yango mpe kaka eza numéro na ngai ya WhatsApp mais mingi nalingaka kobenga ngai à partir ya midi avant midi nalingaka kobenga ngai te pourquoi parce que naza couche tard yango nalingaka à partir ya midi nde bandeko bokoki kobenga ngai lelo naza likambo koswa na bino lisolo toza nango kosolola euti mosika na mboka ya Congo en tout cas nde bomoni toza bato ya Lubumbashi batalaka émission oyo bato baza na matadi batalaka bato baza na boma batalaka partout Congo mobimba batalaka baémission na biso tosalaka oka mpenza moto aloki mama Eliane Nitu nazosala nazotala ona na matadi naza na boma batalaka lisolo lelo euti na Congo epai ya mama ya biso mama Ndaya. Mama Ndaya abengi nga po ayebisa nga lisolo abi mama Eliane nabengi yo parce que osola makambo oyo etali mabala ndenge olobaka préparer nous pour le mariage oza na raison mpenza ke tose préparer mpona kota na kati ya ndako ya libala lisolo lelo ezali ke toza na tonton na biso moko tonton wana komona ye Debongo azalaka na mboka oyo ya Suisse. Tonton Debongo avandaka na mboka ya Suisse aza escroc munene akosaka basi na ndenge ya kosakana te en complicité na mama oyo aboti ye mais basi nyonso tu na mokili baza ya kokosa te basi nyonso baza ya kokosa te parce que nzambe asala moto na motema na ye kokosa mwasi c'est bien bon mais lelo tonton wana na kokosa na ye aza kokosa basi aki kokutana na elombe oyo bakosaka te linyoko atembe eke esu te linyoko atembe komi kaka elali pongi elali kaka pongi pourquoi parce que mama Ndaya abebisi ye linyoko ne atembe mpona kanda eleki ye makasi alors po to continue namela nanu mai eza mai nanga moko nzambe mwana seka eza te moyen naseka boyebi mama Eliane toza moto akoseka so na bino aseka machore esanga parce pourquoi parce que balongolaki nga lino oyo lino koto bauti kuna biso meme kwana na babela minwa mina koto bauti kolongola nga ya 2 jours ya koto oyo nanu balongoli te eza kutu na upset to so na bino na so kana pasi donc oseka na nga eza pasi tina vandi apo to sola eza kana pasi mais na choix te lokwa na lingaka bino to mesana boye bo mesana komona nganga na mesana komona bino na ba commentaire yango na vandi to sa nini to solola po tokende vraiment kokota na lisolo oyo ya papa oyo kabongo oyo aza na Suisse oyo anyokoli basi linyoko ne babomi yango avant tokota na lisolo oyo na kosouhaiter nanu joyeux anniversaire na bato bavandi malamu na libala naza kosouhaiter joyeux anniversaire na couple Ambienne naza kosouhaiter bino joyeux anniversaire ya Eugénie Ambienne na souhaiter bino vraiment joyeux anniversaire ndeko na biso oyo mwasi babanda bolingo na bango le 5 septembre 1998 le 5 septembre 1998 nde abanda bolingo na ye na papa Guy Frédéric Ambienne lelo tokomi
le 5 septembre 2020. Baza na 22 ans de mariage. Et on a souhaité joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Yalibala. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tobeteli bino milolo mama Eugénie Ambienne. Bokende suka liboso, bokende liboso. C'est vrai, ye moko yebisinga bi ma chérie, dans l'amour. Eza les hauts et les bas, mais faut qu'on linga baba ezala muke ba o ezala belé. Quand on dit ba o ezala belé, moi s'il faut que un homme doit savoir que la femme il faut se passer moi na yo. Il faut tu dois répondre aux attentes de ta femme, la femme aussi doit répondre aux attentes de son mari, et c'est vraiment important. To linga na rapport to pesa na esengo, to linga na rapport to bundarate, to linga na rapport to finga na ba mama te, to linga na rapport to finga na ka ba papa te. To linga na rapport to pesa na esengo ya ondele ko babengi libala matata ezanga te to boyite mais matata eleka te oyo ndoyi ya mama Eugénie Ambienne. Mama Eugénie Mongaye ne naza awa naza en pleine émission na silisa na benga yo lelo 22 ans ya mariage ya ndoyi na yo Eugénie Ambienne. Donc à tout à l'heure na rappeler yo mama Eugénie Mongaye c'est bon, hein? Mama Eugénie mona sisa na bengo mbanga zo salanga obike balongole nga mino naza na pasi na munoko kosaka na te mena na choix te lokwa kana linga ba batalaka nga yango wana ke na wasala émission na silisa na bengo mama. Donc vraiment ma choix ça langa parce mais je te rappelle. D'accord, merci. Wana ya ngai mama Eugénie Mongaye wana moi ça ya moi c'est papa mon frère Mongaye wana ndi moto abengi. Alors oh comme nangene bisabino mkwa lelo tolanda pe lokola ba o baza kovanda malamu soko lingo za mamu na libala tala ba o baseli ba mbule beleki bavanda ka bien tunaka conseil na bato ndenge no bi yaya yo seli 22 ans de mariage ezako leka ndenge nini yaya yo seli 10 ans ezalaki ndenge nini. C'est vrai que bato bakokanaka te babolingo pe ekokanaka te mokoki kozoma mayele ndambo bengi ya ba Zakari yo seli 40 ans de mariage ya yo ezaka ndenge nini oza ko benga obengi matiti l'angolaise yo sala 27 ans de mariage yo sala ndenge nini bazwa kaka mayele pa ya baninga lisona bengi na soko bisebino lelo mama Ndaya na papa de bongo papa ka bongo oyo avandaka na Suisse ndenge asali basi escroquer basi suka nango kute na mwasi ya kanda abomi nzoto na ye ya mibali abomi nzoto ndenge nini papa wana avandaka na Suisse mwasi na ye yebisaka ke mama ili ya netu mobali aza mobali kitoko ka mobali kitoko mais asalelaka kitoko nomoni baso basalelaka bote baso baka kitoko makasi wana basalelaka bote na bango balingaka ta mosusu azalaka femme libre aza na mobali koto asombele voiture ya oyo asombele lopango oyo apesaka ye bavoyage baza ndenge wana eza lokola ye tonton na biso wana de bongo ka bongo ye mosala na ye alelaka basi ya parce que aza kitoko atie kitoko na ye Angers alelaka basi en complicité na mama na bango oyo abota ye mama aza na Congo tonton wana abota bana mibale bakabwana na mwasi ndenge bakabwana na mwasi na ye akoma makambo oyo bozomona ba Facebook oyo akoma kolinga basi na Facebook soko amoni mwasi na Facebook alandeli soko amoni koza na yo faible to simple to nini azwi yo sani okomi mwasi na ye bokomi kolingana. Mama Ndaya abenga a partir ya Congo ayibisinga mama ili ya nitu mobali oyo tokutani ka via Facebook kaka na Facebook tosali connaissance aye kolinganga nga pe na ye kolinga ye naza mama moko nasala mosala na nga na kati ya bakonzi nasala pe ba business na ngai nano na ye ba Paris na bino wana te mais nakendaka Dubai nakendaka Chine nakendaka Inde nasalaka ba commerce na nga nabota pe bana na nga mibale natinda bango na Afrique du Sud batangaka na Afrique du Sud natinda bana na nga kuna sikolo kwa natikala boye nga moko na misala na nga kaka ndenge ezaka Facebook tonton moko akomantaka bafoto na nga asepelaka na nga tout ça aye ko lisole komi mulai kwa ekimwasi na mobali ayebisinga ke non nabota bana mibale mais mwasi na nga atoka mwana basi apoto ba tellement bien poli basi apoto balingi égalité na mibali yango ngai nazaka na posa na ya kobala na Congo mais mwasi yango na kobala na moni ezaka ka yo ye patela bi anga pena na mobali te nandima nanga kaka ye problème eza te lokwa bato bayebi kaka mibali ta bakendo linga na Congo ba diabolisaka basi ya Congo ke basi ya Congo ba basi ya poto basi ya poto ba bizali mabe basi ya poto ba respecta mibali te basi ya poto ba lambaka te basi ya poto mabenye surtout mibali baletsa Congo basi ya poto soki bazokende kolinga basi na Afrique nzoka nde tonton de bongo musala na ye yango wana amesana kolinga basi na Facebook ndenge wana pe kolela basi na mboka avandaka na Suisse
aza na ndako na ye mais aza na mwasi wana bavandi na ye 3 ans ayebisaka mwasi ke nakokotika ndako na ngana ya kote pa na yo te ifo kaka nabala yo soki nabali yo nakotika ndako na ngana ya pa na yo to yo kotika oya pa na nga pesa nga to na se préparer na sala nini nabala yo mwasi wana pesa ki na bana na ye mibale na ndako abi problème eza te baza kolinga na mobali akendaka pa na ye mobali asaka nini azongaka pe na ndako na ye entre temps na Belgique aza pe na mwasi mosusu oyo akosaka pe na France na mwasi mosusu na Allemagne na mwasi mosusu bokotuna ngo makambo nyonso ndenge nini nayebi yango parce que mama Ndaya nde moto apesi nga badetail ya makambo oyo nyonso mama Ndaya abengi nga avandaka na Congo na commune ya Ngaliema ye nde moto apesi nga ye badetail ya makambo oyo nyonso tu alobi ke ntango balingani na tonton wana bandi kotindele baparfum tonton wana bandi kotindele bilamba omona mpe atindele 200 €, mosusu atindele mpe 300 €. Ndenge atindi bongo akolekisa ntango mosusu 3 semaines 4 semaines abengi na problème moko boye na poso ya 800 €, tindela ngai soki nga mbongo ayeleki ya mosala osali na kozongisela omona mwasi atindeli ye ntango mwasi akotindela kwa mpe mwasi na poso ya libala omona abandi soko oyebi ke faki na tinda zongisela mbongo wana mpe mwasi non c'est pas grave tika kaka ntango okozosala nini okozongisela nga nzoka eza modele na ye modele na ndenge nini azaka bongo ata mwasi aza na Belgique asaki ka bongo oyebi fo tobalana soki tobalani oya kovanda na Suisse loko oza résidente na Belgique oya kovanda na Suisse ntango oya kovanda na Suisse nde tosali libala na biso parce que okokoya okota na ndako bongo te tanke na bali yo te ezaka langage wana aza yango na basi nyonso tu secret na ye nde ekobima mpo bokotuna koyebi yango ndenge nini nyonso na explication mama Ndaya moto apesaki nga moye kuna sika eza te mbange ezosala nga mpasi bandeko na nga machin esalanga mpasi na bino balongolaki nga bino akoteza na absi esalanga mpasi donc moye kutu nasekaseka nde na mesena ya te vraiment nazoka machin esalanga mpasi mama Ndaya alobi na kovanda mama Ndaya voyage ake na Afrique du Sud kotala bana ne parce que installa bana na Afrique du Sud ake kotala bana na Afrique du Sud tonton amonaka nde mama Ndaya akenda Afrique du Sud amona ndenge akendaka Inde amona ndenge akendaka Chine ndenge akendaka Dubai bakoma mpenza mwasi na mbali balingana sikoyo tonton wana technique nene eza ndenge nini avandika abwamweni mama ya mobali yango abengi mama tonton de bongo abengi ayebisi ye mama boni ya malwa mama nga naza mama ya mobali na yo omoni mwana na ngai lingi yo mingi basi ya poto ba décevoir ye mingi ana bana mibale mwasi babotele mwana bana wana aza impoli basi ya poto baza respecte yango ngai mama na ye nalobaki ye fo ayaka kobala mwasi na mboka na biso awa epi mwasi ya monoko ya mboka tonton de bongo aza moluba mama Ndaya pe moluba ifo ya kobala kaka mwasi ya monoko ya mboka yango nasepelaki ntango ayebisangaki mama nazwi mwasi na bipesanga nimero ya mwana na ngai nabenga ye mama yango nabengi yo mwasi mpe avandi abi aza vraiment sérieux boyebi ke biso bana basi soki mobali apesi numéro na ye na so mobali apresente na famille ekoma mwa assurance omonki apresente nga na famille na ye ekoma assurance moko boye ata ngai ntango tolingana na mfumukanda na nga akendaki kopresente nga mpa petit frère ne papa Larios ne tomafunga na Belgique ntango apresente nga moto aliboso namonaka na famille ezaki ntango apresente nga esali nga mpa assurance amoni apresente nga tolongo na France aye kopresente nga mpa petit frère ne na Belgique esalaki nga mwa elenge moko boye mwa laile esali nga mwa assurance mabi moto akoma presente nga boye na famille seke mpenza mpenza libala eza donc ebandela libala nyonso to ezaka na histoire nango ye mpe ntango mama Bokilo abengi ye esalaki vraiment plaisir asepelaki ndenge asepelaki après ye moko aye kobenga mobali mama abengaki nga abi oui mama abengaki parce que nabisaki mama ke nazwi mwasi na ngai ya kobala lokola mwasi ya kobala ye wana omoki mama se précipita sa nini abengo azali kutu tenga mona sa nini nasala bino connaissance mama abengo mpo mama ana esengo mingi nzoka tonton de bongo escroc bayokanaka na mama ne mosali aliaka bambongo epa basi de gauche à droite mama aye kobengisa Bokilo na ye na ndako mama oleka na ndako akotala biso akeye atali mama Bokilo akuti cousine ya tonton de bongo azalaki wana cousine wana ayebi ke basi babengaka wana modèle wana basi bamesana kobenga basi batindelaka mama na mbongo basi nyonso litekemela bamboka wana batindaka mbongo parce que cousine wana avandaka na mama na bango ayebi ke eza bajeune na bango basi basaka nini batindaka mbongo ndenge wana akosala basi kaka bana kobala bino na kobala bino soki basi na poto mama na pa benga bango na poto mama boni mama mom ngai naza Bokilo na yo tala mobali na pesi nga numéro na bengi mwana nga aletango ozwi confiance wana ke mama Bokilo bazosa nini obandi otinda mo obandi otinda ba super nzoka na mwana bayokanaka ndenge wana eza ba business na bango basaka mama na mwana basalaka ndenge wana alors cousine wana ntango amoni mwasi oyo ye na jeep na bagarde du corps abangi abi ya modele oyo
tonton de bonga mesana kokosa boso escroquer moi oh tokosuka na ye wapi moto azotamba na jeep na bagarde ko bo tokosuka wapi po mama ndaya yebisingaki en tout cas mobali aloko bombo mobali kitoko kwa penza ke mobali kitoko mama nito kitoko penza. Allez, tonton de bonga yebisi moi sina lobi ke ndenge za nga fona bala yo il faut na bala yo tant na ko bala yo loko saka ba business okoya aka na Suisse po azangunda tonton de bonga azangunda bina okende ko bala yo na Braza tant na ko bala yo na Braza na ko memo ana poto awa ba ko pesa mukanda e ko sala yo facilité na okenda ba voyage awa bando yo na visa te bref ba ta poto bika makamwa ndenge ezalaka moi sipe asani ni azui confiance akoma ke nota mama bokilo akoma ko soma mama bokilo ya kolia ya komela ya kolata nyoso akoma vraiment ko sokipe na mama bokilo ndenge ezalaka kaka soki mobile alingi yo bandi ko kosala mwa makambo bien na famille po famille sani ni elinga yo te mono koza mwasi malamu to kovanda bien na kati ya libota ndeka ezalaka boyebi ka bino basi botala nga bandeko nga basi boyebi ke ezalaka ndenge wana tonton wana awa pe basi na wana kiliki na zaka bon so na Belgique et na France donc asala ka ba tout on dit ça tout du monde quoi na basi la ba ka mongo po basi na basi nini basungaka mama na ye moko asala ka na ete botala kaka maele ya tonton wana mutaza maele mingi ya escroquerie atindelaka mama nda ya mbongo soko atindi 300 eleki 3 semaines asengi 600 soko atindi 500 eleki 3 semaines asengi 1000 ka ndenge wana bakoma ko vira ndenge wana yipi mwasi na kongo mama azaki confiance comment ke mutana poto atinda ngala 500 euros so asenga ta ba wisa ta ba mina mona kaka normal albarapite na kozongisa omona pesa bavandi bon on a fait na zongisa la mais ba facture moko boyele kaki na wanga pe oto ce n'est pas grave laisse tomber ce n'est pas grave na manda sa kaka ndenge na ponga pe penza na kosa ote mama na kila posa mobali na ki vraiment na posa na za na mobali na boko la ba na ngami balé na tina ba on a fou du sud batanga ka ba frais scolaire ngamoko côté finance na la problème te na za na ngala saka na gouvernement pe na za mutu ya bonne famille ndenge na za boy na za mutu akoli malamu na famille malamu en tout cas côté o mpiaka eza na ngote côté piaka ezate tout ça vraiment bien côté wana en tout cas ata na pisike ba 1000 wana pona ngelo belanga elo mon côté ya ba mbongo na kotsa na ba boutique ya ba mbongo vraiment ya vraiment ya problème te ngabi OK bolingo ka mutezanga ke bika bolingo ka mutezanga nga mama ni to bolingo ka ne wana zanga ke abi tonton wana ayeko tina mbongo babalela ye mwasi yango mbongo ke na Congo babali pe mwasi nzoka ndenga sa mona ki situation ya mwasi aboki il faut na s'accrocher vraiment atini mo babalela ye mwasi boyebi baluba vraiment baluba makambo libala basenga penza bilo ebele te baluba balwaka bala mwasi no ka ndenge okokeli ye pa moluba yebi ke baluba basenga penza te baluba lelo bakomi lokoso bandika babikolo musu ndenge ezala kaka pesa chaînette pesa voiture pesa plasma me baluba kala bazoko bala mwasi kana liputa moko na kosimu moko baluba kala bazoko pesi $50 à libala bazongi solo 40 bazoka $10 zeka symbolique mais oya lelo nde bakomi lokoso so po ke ba na famille baluba basenga biloko ebele ba te bino baluba mobali boy te botika kolanda lokoso oya bena kuneku lokoso obolanda te bobalisa ndenge bino bosaka nini bobalisa ka boyebisa bango ne boke mama ile ani tu t'expliquer ki biso ki bino baluba ezaka ndenge wana atini pe mbongo babaleli pe mwasi tant babaleli mwasi asali pe programme kende avant kende Congo babaleli déjà mwasi basiko balela mwasi na Congo après ayeko kende Congo tant bazako kende Congo siko mwasi fa loger mobali na ye mwasi azaki na ndako iska za kovanda matala bite na vandi sana ndako te komala kwa Mario il faut pe famille na ngaba pesa respect na mobali mwasi azu flat ache mobali na ye na flat ache mobali na ye na flat bakomi kovanda na mobali mais na kovanda ndenge bazovanda na mobali ndenge wana na flat wana bakendaka na ndako na journée balie aki kotika mwasi na misala na ye mwasi akotaka ba bureau de gauche à droite azo présenter pe mobali na nga uti poto tout ça or yepe mobali waki na ba mission politique yaki na besoin mwazo mwa banzela kokota kaka le comme ke mobali mwasi aza muta ba million wana yaki na posa pa cha mutu akota na ba million wana ya politique akota ba million wana ya politique pona azo mwa place tout ça uti poto azo mwa place na ka boyebi kaka ndenge bato poto wa motema moto ndenge bakoma okende kolukana bango ba poste na kuna na nini na gouvernement flat wana mwasi mutu afuta kango ato te mwasi na ndako mwasi bite pona respect avant na flat ache na flat mwasi afuti flat afuti 1 mois na flat pona koyamba na mobali afuti 1 mois abi mama nitu soki tozana mobali téléphone na heure nyonso ezaka na maboko na ye téléphone na ezaka na maboko heure nyonso téléphone ezaka na maboko mama ataki na toilette ki na téléphone azo sukola na téléphone heure nyonso téléphone na comprendre te ndeni mutu azana liberté na téléphone te téléphone heure nyonso ezaka na maboko abomba ko na bene ko nso comprendre te ngabite
aza likambo moko azobamba mpo eza normal te soki babengi ata mosusu coup de fil moko boye akotikanga akiti vraiment na se ake kosolola apres asali nini apres azongi ok mwasi alobi nazotalaka ndenge ezoleka sikoyo jour mosusu mobali akendeki kosukola nde mobali akendeki kosukola mbala moko na whatsapp na ye message ekoti message ekoti mbala moko mwasi asali nini afini jour yango mobali abosani kotia code na telefone afini ntango afini boye atala mwasi ya belgique atuni ye me ndenge nini biloko natindelaki mama ayebisinga na soki biloko yango ekomi eske opesaki mama biloko abi wi napesaki mama biloko me mama lokwa nakotaki mama azobela yango wana omoni ke mwa silence oyo ezali me fo natindelo mbongo siko flat wana ozwa flat mwasi ekeshasa moto azweli ye me ye siko akosi netiki azwaki flat wana ozwaki siko ezosenga combien mpo na ravita mpo salaire nanga outi koleka wiwi tindelanga mbongo na western union boye atala bo message mosusu ya mwasi ya france atala ya Allemagne basi wana nyonso conversation eza kaka makambo ya mbongo kaka nazotinda mbongo et puis quand otali kaka boye oui bon mais c'est quand le mariage monde ngo kei boye il faut poso na famille na ngande baza atali ba conversation abi mameliane mukolo ngo ezaki kaka nzamba linga kaka a démasquer ne ba mobali nini oyo naza ko vivre ne mobali oyo asali ni abalinga aza ndenge nini naza ko vivre na mutu ndenge nini ai mama banda ko teki na salle de bain banda banda ko sukola siko nazo ba message na wana banda ko sani pona tanga ngo bien na transférer na portable nanga nazo na transférer donc na transférer na portable nanga nazo te portable na tiki yango wana na transférer déjà ba message nyonso tout na komi ko tanga mais c'est là où j'ai compris que c'est un escroc mosani ko sani ko escroc kaka basi pour ba conversation ka okobala nga mkolo nini ye pe kuna omoni ndenge na sina ye boye kala te na kedukuta na famille na wana siko basi ya poto mose ki chasa ta mais moto abalinga habité na vandisa ye avandisi solo na bi mais yebisanga bali kotanga bakombo basi intel azanani opo nozoto na habité yebisanga avec toi mikolo to bana mikete moi ça bien aleka kana une année mobala na 50 ans na 51 ans intel azanani ote intel wana faki na bala yozo mo ba conversation te faki na bala ye muta força ngala kende ko bale na famille tout ça boye na boye na sina balio apese ki mo se ki na ya assurance mo boye ki asa bala ki ke ye kaka quoi donc ba bloko wana nyoso pona ye za c'est le passé or que c'était pas le passé c'est qui kaka ba présent ndeka ba place muta kufaka muta bikisa ki azala kaka soka ki na famille ba ki na mama na ye a changé les moi si wana et qui cherche à changer les moi face pourquoi parce que ayebi ke basi apoto ba bengaka basi apoto ba tinda mbongo tant mobali azaki te azaki gentil tant mobali aye amoni akomi na moi bizele comme ko changer moi mke quoi nde bizele za ko changer mama na muto kanisi ki mwana na ye aye na mbongo akaske mwana mobali aye na mbongo zoka mwana mobali elo côté gigolo pour un gigolo moi ça fout hôtel un mois deuxième mois moi ça bité na fout hôtel te touro ça ni fout hôtel longa moi na fout hôtel les até parce que ninga na za wana ba mo fait moi ça bi non il faut au fout hôtel na fout hôtel te yo continue ko fout bien to ke nanda kuna habiter to ke nanda kuna ngaite na comme mon nanda kuna ngate pour na respect il faut na auto vanda kaka na hotel futa kubanda ebandeka wana libala ebebela kaka wana moi ça lobi ke mukomuso abimi azonga boy akuta mobali abandi ko tuba o montre nanga ezawa montre nanga ebongi et puis montre na yo ebongi moi ça bi maman ni to vana bi matriki montre na cheveux de lit nazonga o montre ebongi montre na ebongi ndeni abi mama mobali afinga ngai asisika ko finga taka ngana nzoto bituma nzoke zaki nzela zoluka poisa nini toka bona akende loko na nga déjà na muto asacenga ke basi apoto bazaka bien poli ba finga bazaka respecter nga na garder ka silence azo finga zoloba nga na garder ka silence na boiki ko sanini ko za loko na basi apoto oyo yabeki basi apoto ba finga ka ba respecter na laisse quand même que na za différente na basi oyo ya poto mama ko finga elekaki amona wa répondre te mobali akamati abetinga mbatanga bitientia olungu na ko finga bani na ko beta de quel droit yo kende ko beta nga ya domoni yo na basa poto bwaka ndenge mo de toute façon na kei na basa po abi mama mobali atika nga zonga pa na bango ndenga zonga ke pa na bango bongo nga pe na bi na ko kipe epete lokola ke pa na bango akende kaka kende ko vanda ponga na ko continue ko futa susu flat te na ba conversation surtout nga na moni na futa su flat te mobali azongi pa na bango ko zonga vende pa na bango vi malonga ezate na basa ko bande ko tina mbongo ba sinane bango pe soki ba sinane ki bango ndenge nike mobali wana awa bala botala za na mwasi tout ça basi basaki na biso que j'avais compris basaki pe ba frère mais ba bande ko tina mbongo ne ba bande ko tina mbongo te
cousine na ye moto aye koyebisa cousine na mobali moto asignale mwasi abi mama ozobebisa ntango na yo pamba bazoli yango mbongo pamba tala mwasi aza na Belgique tala mwasi aza na France tala mwasi aza na Suisse tala mwasi aza na Allemagne cousine atali na teki diske nyonso tu abi tomesana na biso kaka boye tomesana kaka boye basi bayaka ye na mama na ye eza modele na bango ya koliaka basi mbongo ya business aba basala mama bango yango moni ndongo ye omoni mikolo te mama changele yo akaseke mwana na ye aye na mbongo epo ebiki basi bakobanda kobenga ya bandolia nini mbongo ndenge bi abi ngai na ona salelaka bino na basi apoto batina mbongo ya mike na bambo abi bango baza bongo te eza pe mwasi ya liboso ya bali na Kongo te oza ya mibale asasala ngo na mwasi mosu bakabwana mwasi wana yebisinga mama nda ya lobi mama nitu nakanisi bambongo na ngai nakanisi bolingo oyo napesaki ye mama mobali avandi epa na bango avandi epa na bango mobali asima nzela azonga Suisse alaka te abi mobali azonga Suisse alaka te na bina zela ta musa kobenga 1 mois 2 mois au bout de 3 mois na mona mobali aye kobenga ona bengo pona yebisa yo tozo divorcer na lingi so libala te na sengo divorce abi akenda benga te 3 mois après abenga po asenga divorce abi mama kande lekela kinga na kenga pa ba mama sénégalais bazaka na bazando na biso wana na kendeke pa ba mama na kubombela yo te une fois tu avoué ta moitié pardonner mama na kendeke pa ba mama bandinga ri na ko ba mama bandinga yeke ba mama ndinga ri nga na dépenser mon an ko travailler dans les noyaux boité et pour na pesa ki motema na pesa ki bolingo bota makamobali asalinga azonga poto na yeba te avant 3 mois après nga na bise mais pendant ta wansi bozo abi mama lian a bloquanga na téléphone a bloquanga na WhatsApp a bloquanga na Facebook partout na zaki bloqué moya ko joindre exacte na poto na yebi muto a contacter te mama na kanda wana ndenge salaki nga na kende pa ba mama ndingari basalelanga makambo mama ndingari basalelaki nga makambo mama ile ya nitu makambo mama ndingari basalelaki ngai na kokotelo detail te ndenge ni makambo na salaki kiyeki ni kokoma place ya zalaki detail na opeso te mena mbomaki ye bobuki mobali na ye ki mobali na ende tolo baboye eza ya kokufa ndenge aza wana atake na mwasi ndenge nini nyoloka ekonyoloka te eza kaka ya kolala ekotelema lisusu te tia kozongisa mabo awa makoloni awa osayanga pardon nde mama ndinga osa nini mama ndinga ri akofungola parla na ngina loba bino bapapa mibali baescro oyo bolingo escroke basi bolingo kolia mbongo ya basi bolingo komona mwasi azorule te bolingo komona mwasi aza na femme seule te abokolaka bana bolingo komona mwasi aza na commerce te aza bien mosala na bino kokenda koliaka basi tonto de bongo tontoka bongo kuna na Suisse pa yo vandaka bino bato bebi tontoka bongo na Suisse pa ya vandaka aza sikoa koma boye esali AVC ba mama basi ozomona ki ozana na Belgique azo lisusu te parce que ezui AVC o mama nda ya bwakeli yango ekomi na AVC esali AVC ezokende lisusu te etikali kaka boye esali AVC yango na bozomona so bomoni mikolo akimi bino ezui AVC mama ndinga yebisaka bi mama tia kozongisa makolone awa nde ya kosala nini nda kozonga tanke makolone ezongi ate akozonga te akotikala kaka na AVC yango nde ezali te ya mibali oyo nyonso bolinga koesikoke basi moto na motana motema na Nzambe apesa ye mama na lobi nateli ba dépense nateli ba mbongo nateli na sala mama bango ye moko ba mbongo alienga ye alinga ka mbongo te ayimilienga abalinga na komi femme mariée a voyager aye bisinga ite a bloquer nga na WhatsApp a bloquer nga partout 3 mois après so binga nga bake na bingo pona bisike na onsengo divorce alors sous effet ya colère na mona ke mwasi mususu awoke mona bisengo na tena sa nini na mboma yango na bomi yango babomi yango eza ya kokufa pona lelo tosuki wana babela mwana wa muto mufa wa teleja so baza kote ya mwana muto aza bomo yo oyo kufela baboti cha matoi mibali bosa très attention muto alexera makasi ya Samson eza na kati ya suki eza nini eza mwasi bosa très attention na kokosaka basi konyokolaka mitema ya basi en tout cas na pesi mbote ebele na muziki to Filote kuna na Toulouse na pesi bino ba mbote na bino ebele moyena sekane bon mashware sanga pasi matiti la ngolaise yanga moko matiti la ngolaise na solo ba bizu na ebele mama mete mwasi ya bato papa Edo mwasi ya papa Edo
nalobi boye oyebi ndenge olingaki nasali peka lingai kaka ndenge wana pai nyonso bato bamama tous bakoleka bakoyebaka ke maame te ye mosani kolinga mobali na nini nasali peka ye lingai kaka nasali peka ndenge omesana kolinga ye ndenge wana mama ya yo moko papa edo dia wakanda napesi bambote na ye ebele siko ozali batela mama mete na nga malamu nasala mpe babizo na ye na bambunzu mpo awa eza réservé mpona mama mete. Maman Bernice, je te fais de gros bisous. Maman Timba message, mon étoile, na musique étoile filante, kuna bino na kati ya mboka à Toulouse, na pesi bino bambote ebele. Maman Isabelle na Motoba kuna, pesa ba maman Motoba bambote na bango. Maman Christine, na pesi bambote ebele. Maman Matondo, maman présidente ya musique étoile filante, kamba ba maman malam bo kontiro kende liboso, bo kende vraiment liboso. Merci mingi na bawo ya ngai. Maman Chantal Clé, je te fais de gros bisous. Embrasselinga papa, na nga ki le pesa ba bisous na ebele pe na bana nyonso tu bayeba ngai bokoma famille na ngai ata bachola nga nazanga mama mama na nga Alice Ndombele mama na nga Alice Ndombele la sele ba bisous na ebele pesela nga la joie na nga ba bisous la joie Ndombele, je te fais de gros bisous ma chérie prends bien soin de ta coco batela coco na yo malamu malgré na oka pasi ma jumelle ma Pauline à Irlande. Ma jumelle. Olobinine. Ma jumelle. Ça va? Je te fais de gros bisous. Pesa papa Romain ba bisous na ye ebele. Ka ande na lobaka nzambe abatela moko na biso. Loboko na maweza liko na biso nzamba mawanzamba bolingo abatela biso. Pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu abariki tata nzambe kalusa kumuna. Nzamba nibe chanel bana betu bons. Oh, ma Pauline à Irlande. Nzamba ni beshanel ba, bye bye.